Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, on a s'abonné. Bon, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Mbote ma chérie. Tu es na mutuna na biso na kati ya réflexion. Makambo yote leka na mboka Angola. Mwasi ya libala akufi na hotel. Makangu nde mutu abomie. Eloko eza grave, mobali aboyi matanga eleka na ndako na ye. Mobali na ye. Eleka na ndako na ye parce que mwasi akufi na chambre ya hotel po makangu nde mutu abomie. Est-ce que papa n'a pas raison ou bien n'a raison? Papa wana azana raison. Tolo ba mwasi wana banda osala kindumba kana. Ezaye komona na te. Nzambe nde mutu asali nde wana po esala makwezi manamisa bakite mwasi wana asala kindumba. Papa wana azana raison. Ebengwana ekoma na ndako. Ezonga na ba famille ya mwasi o balia kambongo ya kindumba ya ndeko na bango asala. Ebengwana ekoma na ndako ya mwasi. Papa wana azana raison. Na Nicole. Voilà, mon père a raison. Azana raison parce que aza mwasi ya libala. Ngape naza pe mwasi. Naza na mobali na kati ya ndako. Na yesu ko ke na hotel ite pare que naza na mobali na kati ya ndako. E pa ebembe wana eza ebembe ya buzoba pona nga. Awi ko ndima te famille na ebalela ebembe na famille ya mwasi ya mobali te, mobali ko ndima e disusu te po eza ebembe ya soni. Comment nanga Esther Barcelona nangai comme mwasi mobali azana 1000 raisons pona nini yaza mwasi libala koko tika ndako na etake no lala na mobali mususu na hotel. Alors soki mobali wana zoboye ke batisala matanga pana yete ngai nazwa puye mobali wana aboya penza eza solo azana raison po mwasi akufina ekobo akunda makana ekobo.